Bandeko Balandi à Vision Plus TV. Bonjour ou bonsoir. Edzo dépendre na heure bozo landa biso. Tozali bongo lelo mardi le 3 avril, un jour après arrestation et bongo ya mwana mboka Ndeko Eliezer. Vraiment bato mususu bazali kobenga biso baningi baloba et tofungola ki micro na biso comme d'habitude. Tokobanda bongo Ndeko abengi biso ya liboso. Bonjour. Mwana mboka Bokechua Yambo. Oui. Bonjour, Boni. Bonjour, Ndekolanga Raphaël Walukoka. Oui, Obengi Biso, Oza en direct. Bien Malamou, Obengi Biso, Oza en direct, il y a Vision Plus TV. Bato Bazali Kolandayo également. Oui, merci Ndekolanga Raphaël. Nazoli sinon le coup n'est pas à Tatanta. Tatanta de Motapesa Mission Babylon à Congo. Le coup n'est pas Seigneur Jésus-Christ, RDC les rois du Congo. Le coup n'est pas la Makila ya Rosimu Kenichi Manga, na Eric Boloko Loko, Makila Papa Kimbangu, ya Forbet, ya Bazala, c'est deux qui ont passé l'Okusa. Et ça soit les plus courageux Arma Tumou. N'a pas de problème à ma commande de Collier. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la Bengopo, oui, au lundi, au moni na ba réseaux sociaux, arrestation Ndeko Eliezer, au moni Boni, réaction na yo. Oui, la zone passe mise en garde dans Moïkacha. Moïkacha, la zone passe mise en garde. Même Alexis Tambo Mwamba, la zone passe mise en garde. Procureur, soi-disant procureur, il y a beaucoup de la République qui sont là, la zone passe mise en garde. On la Congo. Ndeko Eliezer ayibi eloko moto te, abomi moto te, afigi moto te. Nayebisi na Moïkacha tiama ya bato oyo azwaki asomeka ngo na $11,000 oke tiama ezali na valeur ya 200 soi-disant 240 millions. Lelo Moïkacha abomisa oyo tiama wana. Ndeko Eliezer azali journaliste oyo azali défenseur ya peuple wana, aza kobondela mboka na ye, aza kobondela peuple na ye. Yango nalobi na Moïkacha asakana na Congo te. Nazoloba na procureur eza procureur ya parti ya grande sage abimisa Ndeko Eliezer immédiat sans condition. Soki babimisi Ndeko Eliezer te, ambassade tout eza libanda tokopelisa yango moto. Tokopelisa yango moto kalamidi te. Asakana na bapoliticien oyo azosakana na bango wana, oyo asombi bapoliticien akorompe bango na Congo eza ya barwandais te. Congo eza ya barwandais te na 21e siècle. Babotoli biso mboka na bato moko bauti na batuti. Un imposteur, un illettré, Hitler, Pharaon. Moto baboti nulle part. Ataka gardien du terrain, Harry Hippolyte Kalabi. Yo tozomona baruberwa bakomi kodondwa na richesse ya Congo. Bakongolais batikeli barwandais 20 ans baexaminaka peuple congolais. Yango na bena tiopo nalekisa message balibere Ndeko Eliezer immédiat sans condition. Balibere Ndeko Eliezer. Et puis Ndekolanga Raphaël nazolobisa bapoliticien wana balingi bakende Corée du Sud asalaki ordinateur wana o konelanga aza kolakisa biso ya sini ya baoccupant. Ordinateur wana eza déjà triché. Bapoliticien wana MLC, IDPS, décidé bango tu bakroire teke biso toa kotika bango na Congo wana. Bakroire teke baza plus fort koleka biso tozobundela mboka. Élection bakenda yango na occupation te. Bakende bango tu babandela malongi l'église catholique na nsima cardinal Mosengo. Leader aza moko cardinal Mosengo oyo aresi komunga contre boccupant. Tokoki kolinga élection epuis bakokenda élection na sécurité nini. Mboka eza na guerre partout.
ndenge nazolo balongo bandeko bazokufa na Ituri. Plus de 5 millions de Congolais baza réfugiés Libanda. Angola accueilli 1,7 million Congolais. Les Congolais, Ouganda accueilli plus de 500 000. Bujumbura accueilli plus de 7 000. Bandeko bazokufa. Guerre partout. Batia Congo na 26 provinces. Élection nino bango bakokende na Rwandais na Rubero. Jean-Pierre Bemba ameka élection akoka. Tshisekedi ameka élection akoka. Batika bavantir na Congo bazosakana wana. Yango napesi mise en garde na Ngoïkachai. Soki akanisi ke akota moto andekoliese na samba tele akosalisi bongo mpo akosambwa mabe. Yango alors au-delà ya ba reproche bazali kosala ndeko Eliezer tomonaki pe lobi na tard na soirée na 18h mwana mboka Mike Mukebai azalaki pe interpellé d'ailleurs akotaki déjà tina kati ya kati ya kasho grâce ya intervention moko ya moto moko amonaki vice ya procédure kokanga mutu na 18h et en plus bakangaki epe bazoli ko reprocher na eloko moko ayebi na onte jusqu'à présent omoni yango boni deuxième arrestation o elingaki esalema encore tard na soirée yango nazobisa badiaspora ya France ya Londres ya Belgique ya Canada Afrique du Sud andeko lezala na bazosufri bino tu barafaye boza likolo ya moto ya tono lobi bakalaki mpe ndeko Mike Mukebai akotaki na kati ya kasho. Je remercie tout d'abord l'unité de tous les journalistes. Je remercie Binomotika la bloc. Ceux qui ont continué, ils ont la sitting, ils ont la même marche. Parce que trop, c'est trop. À un moment où formé, il y a un Nengola. À un moment où il y a un Nengola. À un moment où il y a un Nengola. À un moment où il y a un Nengola. À un moment où il y a un Nengola. Partout. On regarde la carte à ville qui sont plus de 400 personnes basées à Corée-là. Dans le moment où on a dit qu'on a tombé dans la diaspora, c'est là où on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a déterminé de faire que l'ambassade de Dieu, surtout la Belgique, a un moment de retour. Comment la retour du coronavirus. Donc on a déjà dit au canal un message. D'accord. Merci beaucoup. Merci mwana mboka Bokechua Yambo na kobenga biso. Merci Raphaël Walkoko, les grands journalistes, on a déterminé, engagé. La personne qui a maman Didi à ce que ma bonne honorable camionnette, la personne qui a Chine Moyo dans l'ordre, et puis il n'a pas de mon frère dans l'ordre, pas tout maman Colette Nzina, dans Lausanne, la personne qui a Véronique Mboué dans les châtaignes, la maman Brigitte, la maman Mireille, la personne qui a pas tout au Balinanaï, pour mobiliser bateau, donc il y a des Américains, des Belges, des Français, ils sont morts libérés pour cannabis. Et que nous sommes là, et que nous sommes et puis surtout, il y a Olivier Lembe, c'est Isabelle, moi aussi imposteur à même dans théâtre dans Dubaï, la valise a bimi là-bas, a bimi si ma dollar, a bimi si ma diamant, a bimi si ma or, Olivier Lembe, consacré à la boca, on a payé Olivier Lembe. Lokola ucha eno na kata motema na yo otumba bagreso kala kata motema na yo Olivier Lembe kosakala na Congo te yango na bi merci mingi de travail Raphaël on est ensemble avec vous journaliste journaliste comme ça on passe à la bloc et puis bana équipe ça ISE IBTP na université tout on dit maman soutenir de Eliezer pour la de Eliezer à la place sur la Joana. Merci mingi de Raphaël. Merci. Merci mwana mboka Bokechua Yambo.
Donc, to Tikali Bongo ouvert, notre micro est Tikali ouvert, il y a Vision Plus TV. Donc, Tozaïk Bongo, Namo Namboka Bokechua Yambo Moto, Benga Kibiso, en direct, il y a Mboka, il y a Bapa, il y a Place Azali, donc en direct, il y a Belgique. Bongo, Tosola, Kinaepe également. Le numéro est Tikali affiché. Bokoki également, Kobenga, Bokoki ko réagir. Numéro Ezali Bozana, numéro d'Angaï. Bokoki Benga, Bokoki réagir par rapport à toute l'actualité, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, Oyoto Bato Bazali Koloba Asenet moment, c'est juste lié à l'arrestation. Il y a moi Namboka Ndeko Eliezer, Oyazali P, journaliste, Oyazali journaliste engagé en République démocratique du Congo, place Tozwami. On lui reproche Namakamboto, peut-être diffamation Namakambo Itali, l'ancien gouverneur il y a Kasai, Ngoïka Sanji. Et puis Lelo Toko Zalabongo en direct également pour Nakoye Makambo Nyonso vraiment et surtout vous rendre la dernière information en République démocratique du Congo là où nous sommes. Notre numéro reste affiché et surtout qui est Tikali ouvert à tout le monde. Batonio Sobarokyo Bengabiso en direct et puis réagir par rapport à la situation Oyo. Et il y a un appel Monsieur Koti. Bonjour Ndeko Michonoka. Bonjour Ndeko Raphaël. Oui, Ndeko Michonoka, au Bengi Biso par rapport à la situation et Makambo Tozali Kolobela sur l'arrestation, il y a Ndeko journaliste Ndeko Eliezer. Bon, merci Ming, on s'est présenté, c'est bien moi le frère Michonoka, artiste gospel international et puis activiste, entrepreneur. N'a bien intervenu parce que mon biso va congolais, nous avons compris que nous avons compris que nous avons compris. Mon biso tout, nous avons posé il y a alternance dans Mboka, malgré ndeko Kabila celle-ci d'élection te, pourquoi vous avez raté la réunion et quand vous restez et où tu votes ndeko Kabila te. Makamsu so bakangi mutu, eza ba perso, eza makam na yemo personnel. Pourquoi nous avons intervenu? Arrestation de Eliezer pour la Taliango, les arrestations politiques et puis les non événements. Pourquoi? Parce que les gens sauté sur les journalistes, les politiciens, les Bakangio de Joseph Kabila. Non. Au moins, selon la expertise, moko, ndeko bazana chaîne à télévision, les journalistes belé comme un cop na bango ya William Mbongo. Basé belé moyen temps à combo ya Tobikaka, il faut éviter diffamation quoi. Donc parler en général. Ba journaliste belé ndemo moniwana, o basala ka émission ya babola, émission ko soutenir babola, ko landela makambu ya peuple, mingeza cop na bango, o baliela Mbongo. Soki na lobi cop na bango na ndenge ni. Yo okoki kozala na problème, ozala na situation moko boye, omemeli dossier. Tant omemeli dossier ou bien ozala na problème na mutambongo moko boye, to na mukonzi moko boye, yo omemeli dossier, boye fi tala dossier boye mukonzi boye baliaki nga mbongo. Bien sûr ko kozwa dossier wana. Akela ngwe pa mukonzi wana. Alors bitala ba yeli nga dossier na yo. En tout cas, soko pesi nga mbongo te, mais en journalisme, c'est d'ailleurs le professionnalisme qu'on confronté fait entre des côtés, c'est-à-dire ceux qui m'ont tout fait et qu'on a accusé quand même pour envoyer vraie information, la source. Bon, merci, mais voilà, c'est professionnalisme, mais il y a pas c'est comme un copie en bongo. Ok. Et comme un copie en bongo, à quel point yo soko pesi en bongo. Il y a commis pour eux. Vous comprenez? Et ça, c'est un bon dossier dans le panayo. Je peux dire, bon, comment est-ce bien? Comment est-ce que exemple, le ministre de l'économie, exemple, exemple. Il y a des choses dans le bon côté, mais il y a un problème dans le ministre de l'économie, il y a un problème dans le ministre José Makila ou Thomas Louaka, n'importe. Il y a côté à José Makila, Louaka, Tonani, Oliambo. Aucun dossier pour notre si on veut dossier, en tout cas, les gens vont défendre Bino. Mais ceux qui viennent au Pessinga là, on va recouvrir Bino. Quand on va passer là, au moins le dossier, on va faire la télévision. Alors, il y a un sous-souté. Mais ceux qui vont passer un bon côté,
akomi kobetela dossier wana sete nayebi te so ozocomprendre explication nazopesa. Ouais, nazokoma nazolanda yo na neni na yo acheminement ya baide na yo. En bref nakoloba boye soki bayeli dossier soki bayeli dossier ou bien alakisi dossier yango na télévision ake kokotoye mokonzi wana to moto mbongo wana soki moto mbongo wana apesi ye kanyaka mbongo ndenge loba ndeko Daniel Safu okomona aétouffe dossier wana totalaka baka mingi oyo bayaka nango na batelevizio okomona bakane elimwaka boye tomoni mpe solution te elakisi bakane eza étouffe na ka ya ndeko Eliezer selon ndenge nalandi eza problème ya diamant ozo comprendre mutu azalaki na diamant lema nayebi mpenza nde balobika problème ya diamant bayaki nango epa ndeko Eliezer alobela ndeko Eliezer azwi ka wana ake nango epa gouverneur ndenge bazotanga gouverneur Kasanji sikoyo bato ya gouverneur Kasanji balingaki korépondre na dossier wana te selon ndenge nalandaki yo ozosala interview na ndeko na yo journaliste Mark Mukebai na journaliste moko boye ya CCTV azaka ya CCTV boye ye bazo bon ye wana apropos nazoloba selon nde nalandaki epa na monoko na bango ke ndeko Kasanji asongaki lisusu te aya confronte mutu ya makambo ya diamant mais en réalité ndenge dossier wana ekendeke mpa ndeko Kasanji soki aza mpenza alingi aloba azala sincere okomona ke ndeko na biso ya journaliste bakangi akendaki kuna kolukaka nyaka mpona aétouffe dossier wana sikoyo elakisi ke ndeko gouverneur vous pensez que soki ezalaki koluka kanyaka monsieur le gouverneur azangi kanyaka ya kopesa journaliste mpo ase terre bon omoni bato mosusu eza babengango nini koaccélere tam sous terme ango nakokomprendre te bobengango nini soki ozotia mutu pression koaccélere mutu acharnement terme ango bien sikoyo mutu mosusu azali wana soki oyeli ye ko aboyi omoni makambo oyo nazoloba oyo ko ndeko Raphaël nazoloba ngo pour cause po ekomela ndeko na nga moko boye na mboka wana kaka na bandeko na bino bajournaliste batia impression voire même azalaki mokonzi monene na mboka bayebisi yeke apesaka bango salaire bon là je ne parle pas de ndeko Eliezer je parle en général ya bajournaliste oyo balobaka baede babola. Vous pensez que ezalaki harcèlement ndeko Eliezer abandaki kosala yango tout simplement pour avoir de l'argent toneni po soki olobi bongo est-ce que Ngoï Kasanji manque de l'argent ya corrompre tout simplement to il manque de l'argent ya kopesa to po balalisa dossier qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est ça le terme que tu viens d'employer accélérément donc ndeko Kasanji baaccélérer mais ye alingi te aboyi eza makambo mbongo te kozala mbongo otali bobi bon nakopesa ye mbongo te omoi bato mosusu ayaka aye bon omoni likambo yo oza vrai journaliste nasepelaka no mingi omoni osalaka mpe bato omona kosala mpe ministre information même de bainterview namona kosalaka mpe moto ya PPRD oyo ya PPRD cadre ya PPRD seki oyo azalaki na mpoka Mobutu wana nani osalaka mpe bainterview mingi aza cadre ya PPRD porte-parole à PPRD. Ok. Osa bien placé, il y a aussi la paix gouverneur. Quand tout le gouverneur, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Ndeko Eliezer? Autant sous à Olingolobate, mais on a la zone personne fait. Parce que au moins landa ba Ndeko Eliezer, landa ba tumsusu. Ceux qui baillent dans un dossier, berenga la talaka. Au moins le dossier est étouffé. Et continue à regarder parce que au moins la table soit qui est déjà Kanyaka et là on a au moins Kawana c'est lui qui est le mieux placé pour nous expliquer c'est le monsieur le gouverneur Kasanji ako expliquer biso na malamu na faveur na eto na deux faveurs na te en tout cas a expliquer biso clair azala clair qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Ndeko Eliezer ozomona parce que likamususu au moins il y a un problème ezali nga nazo expliquer clair eza problème ya kanyaka ezali bato mosusu ekoma cope na bango balielaka mbongo azolakisa neti azosoutenir mobola
mais azo soutenir mobola te eza cop nazu dossier ya mobola po akende nango epai ya moto ya mbongo apese mbongo okutana mpe na bato mosusu aza na mbongo gouverneur ministre aza tete soki okokende kopanza oke kopanza mpona monopolise parole te nakopesa exemple moko boye omoni likambo ebimaka ya banudité nudité ya banudité na sextap yaba sextap ezali kopi ya mbongo eza neti napesa eza 6000 eza na anglais eza lokola 6000 eza makambo ya sextap na makambo bajournaliste wana bazosala eza presque ndemo sextap eza nini similaire eza na association moko boye ya basi akobenga o ndeko leser asali neti alingi yo ntango yo kondima alobi botokosola na yo na nini na skype ntango yo ozoswanye na skype ye azolakisa yo bolumbu na ye yo oza excité yo moko molakisa bolumbu na yo me nzoka nde ye azokoenregistre yo ntango enregistre yo apres atinde yo alobi soki opesinga $10,000 te nakobimisa video oyo la plupart bazosala ngo na baministre bazosala ngo na bacelebrity bato bayebani soki opesi mbongo te nakobimisa sextap oyo yo soki obangi oyebisi eke opesi ye mbongo soki oza moto obangaka te olobi bo bimisa na yo eza simila ka moko na bajournaliste oyo bazosala neti baede babola me baza koede babola te nayebi te soki se comprendre ma makanisi na ngai. D'accord, merci frère Michonoka na intervention na yo pe na appel na yo pe na kopesa point de vue na yo. Donc je respecte tout le point de vue. Ya batu nyonso bazali kopesa et batu micro na biso etikali ouvert. Merci mon amboka. Merci na bakisa. Omoni makambo nyonso to kotsaka politique te. Même les frères Michonoka a besoin de changement na Congo, a besoin d'alternance, a besoin de mon appel que M. Joseph Kabila lobby a sali échange de pouvoir na mutu mususu. Mais il y a le rôle de M. Joseph Kabila ma cannabis personnel, même les camtoé là qui n'ont moins si, ma canine frère Michel comme il y a Joseph Kabila, non. Ma camususu est politique. Au moins les nets n'a pas en bref pour la cata. Ma camarade les eza makambo politique te, eza makambo na eza privé. Toi tu as beaucoup de makambo sous eza politique te, tout comme ça politique. Donc pour la raison non d'événement, merci. Merci. Donc, merci moi Namboka Michonoka. Je rappelle que vous allez activiste et vous allez entrepreneur et frère musicien gospel. Artiste gospel international. Donc voilà, d'ailleurs bientôt Spirituel Award organisé à Kinshasa pour valoriser un peu artistes à travers le monde. Merci moi Namboka Michonoka. Et donc Batonio Sobozali Kolanda Bisso numéro la Bisso Tikaliwana. Donc Nena annonça je serai en ligne pour 25 minutes. Donc Borokyo Benga, mon téléphone est ouvert. Donc Borokyo Benga, il me reste encore combien de minutes Ndeko? Combien? Alors, quelques minutes, vous pouvez appeler vraiment et contribuer ou parler par rapport à ce sujet Nabisoto Makambo Tozali Koloba Lelo sur l'arrestation vraiment les déplorable un journaliste au Kangié sans mandat et à comparution, sans nini immédiatement, mandat d'amener ou mandat d'arrêt immédiatement. Alors, les vraiment déplorable en tant que citoyen congolais. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas urgence, mais immédiatement passer par mandat d'amener et ça a vraiment un moko vice, il y a procédure. Donc voilà, tout ce Bongo, voilà, il n'y a pas d'appel, Tiki Nabiso, Silsi Nabiso, intervention Nabiso à l'élo, désormais, Naïna Sarabino, toujours désormais, tout ça qui déjà les canicieux à faire intervenir les Congolais partout au monde, dans des sujets aux alliés pertinents. Il y a actualité en République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui bossent Pelito, bossent Pelité. Donc Borokyo Pesabiso Pilto, point de vue Nabinope à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, en commentaire et surtout au Bunda, tout simplement pour l'émergence et surtout un développement de la République démocratique du Congo. Tout prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.